Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Ndeko balandi bana papa Simon Kimbangu mbote na bino bisikana sobozwami tozali awa lelo na Île-de-France esika wapi to sanganaka mama ya Saint-Denis, Blanc-Nil, Montreuil, Saint-Ouen. Ezali le 22 avril 2026 tozali kobonga bapona bilolo ya biso le 27 avril. Oui, ezali dato mama mwilu kianga nzitani mama ya mabota molongani ya tata Simon Kimbangu atika kabiso na mokolo yango epesa meleli ya mama ya mokili mobimba bakimbangiste pona kukumisa mokolo yango pamba te toyebi malamu mama mwilu makambo mineno mama mwilu asali po lelo biso ba mama tozala o tozali c'est grâce à mama mwilu kino lelo oyo mama mwilu azali kaka molobeli kati na biso mama mwilu azali kaka kosela biso ya minene nde mokolo mwa lelo eponami ete topesa ye lokumu oyo ekoki na ye yango na bamama ya Île-de-France basanganaki na esika oyo esika ya kimvuka mpona kosala carnaval mpona coup d'envoi ya le 27 avril oyo ezali lundi nde na kosenga bino tolanda carnaval ndenge yango ekoleka. Merci. Tozo pesa motorse to biso ba mama tozo yebisa na ba jeune bato nyonso baleka na kamba yeli selemi na ba cadeau na makamane na ndeke ba mama baza fin donc ebandi lelo carnaval na biso nde tokokenda yango ti le 27 tozoteka monio centre biso moto landa kamba te ana Île-de-France lelo ezali ya koyinda mama mwilu kiawanga nzitani mama ya mabota mama oyo asali ke biso ba mama tozala oyo asali ke ngombe telema mama oyo akozala ka molobeli na biso tango nyonso liboso ya tata Simon Kimbangu vraiment lelo nde lokumu ezopesa epai na ye lelo oyo tomoni ete ikamba bientôt la ville sainte ezalaka nango déjà mais
l'état lelo oyo a confirmé yango na président de la république oyokaki yango biso moko le 6 avril yango wana biso bamama tosana esengo po ete mama mwilu alongisi biso tolonge mama mwilu ye Mama Mwilo ye lelo putule komata makale kotikala lelo le 22 avril ba mama mokili mbande toyokanaki carnaval biso na Île France lelo mardi 22 avril nde yango tozopelisa Île de France nde tokosanganaka biso ba mama ya Saint-Ouen nde biso oyo totelemi mama Mwilo ye mama Mwilo ye mama Mwilo ye oye oye de l'église femme internationale Tekeno mokolo lelo ezali ebandeli ya feti na biso carnaval na biso malgré tozalaka na besika te kasi tolobi tokokolekisa mokolo oyo boye te yango wana bamama baye ebele balati uniforme mpona kokumisa mama Mwilu avant goût ya le 27 avril yango wana kaka nazalaki nango na kombo tata mwana amen mama Mwilu oye mama Mwilu femme internationale merci Mayele nangai
wana tozali komona carnaval ya bamama na Île-de-France tomoni Montreuil, Blainmesnil, Saint-Denis, Saint-Ouen bamama mpona lokumu ya mama Mwilu coup d'envoi mpona le 27 avril oye Carnaval,
Dans le lobby à Paki, nous sommes ensemble. Donc on encourage bango pour bango le 20 mai et comme il peine. Donc tous ensemble na bango. Donc tiki bango te. Biso to alikolo. Biso bakolo musala to alikolo. Merci maman. Ko balandi bana papa Simon Kimbangu tolandi. Tokomi na suka ya carnaval na biso ya lelo. Biso mo tolandi ba maman ndenge nini ba sepelisi tata Simon Kimbangu ndenge nini ba sepelisi mama Mwilu. Donc awa na kati na Île-de-France ya oyezali ko salisa Saint-Ouen, Saint-Denis, Blamni na Montreuil. Yango nde bakosanga na kalelo awa na kati na Kimvuka. Nantina wana ba mama tolandi lokumu bele na mama Mwilu. Lokumu na mama Mwilu. En tout cas batata bobongama. Batata na yebite. Batata apaki na yebite apaki. Apaki to pesi bino courage. Pisimbote na ba mama nyonso ya mokili mobimba. Uta mama général tina mama ya suka. Biso nyonso kaka sima ya tata mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba papa Simon Kimbangu Kiangani. Mama Mwilo ye.